S'il vous plaît. Relatif au dossier judiciaire de l'honorable Vital Kamerhe. À la meilleure attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République. La dynamique Kamerhe leader vous adresse les présents mémorandums où vous exprimez sa vive et profonde consternation si le dossier judiciaire du procès de 100 jours monté de toutes pièces dans le but d'affaiblir politiquement l'honorable Vital Kamerhe. Après avoir constaté les criantes irrégularités autour de la procédure judiciaire et surtout du jugement au premier degré, et saisi cette merveilleuse occasion pour exiger sa libération immédiate. La dynamique Kamerhe leader estime à son niveau que le traitement du dossier de 100 jours de l'honorable Vital Kamerhe expose la justice de notre pays à de graves critiques jamais enregistrées depuis que la République démocratique du Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. La dynamique Kamerhe leader, qui est fortement attachée à l'idée de la justice pour tous, à l'installation de l'état des droits dans notre pays et à la lutte contre la corruption et la prédation des deniers publics, ne peut pas non plus tolérer une aussi grave injustice à ses ouverts. Excellence, Monsieur le Président de la République, la dynamique Kamerhe leader dénonce avec véhémence l'approche politique tenue intervenir ayant encadré cette malheur procédure judiciaire dont l'honorable Vital Kamerhe en était le cobaye politique de l'état des droits. De ce fait, la dynamique Kamerhe leader demande sa libération pure et simple afin de dépolitiser la vertu de l'état des droits prônée par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. La dynamique Kamerhe leader prend désormais ses responsabilités en tant qu'association citoyenne située de soutien à l'honorable Vital Kamerhe et Bazaria de l'INC pour vous soumettre sa préoccupation et appeler votre arbitrage en tant que garant du bon fonctionnement des institutions nationales et magistrat suprême de notre pays. La dynamique Kamerhe leader informe à l'opinion nationale et aussi aux diplomates accrédités à la République démocratique du Congo de savoir que l'honorable Vital Kamerhe n'est pas cobaye de l'essai d'état des droits et demande tout simplement sa libération. Fait à Kinshasa le 18 juillet 2018 pour la dynamique Kamerhe leader et enfin Miyavanga, coordinateur national, Childeri Kendosa, porte-parole. Merci. Hey.
Monsieur Jamal Akeba. Monsieur Jamal Oumela. Kamera sana kwa lokote. Masaba ujana, pamoja saba ujana. Mi foi pra batalha. Oi, tô sangando a boca, na boca, tô sangando. Yaka pensa vou sécuriser biso. La biso Donc nous voulons sa libération et le plus vite non, le tenue, bah là, ça qui est honorable Vital Kamerhe pour pas humilier. Alors, ils sont adeptes de naïe. Là, tout le monde sait que le président, ils ont tenu l'humiliation de. Ils ont tenu de permettre de faire la campagne en 2023. Ils ont tenu la mission en 2023. pour le moment. Libération pure et simple. Et là, on va faire la prison qui nous a raté. Il y a un jugement les alignés ne sont même pas là dans le jugement.
bobenga nkombo nyonso bobenga yango jugement te bobenga yango jugement te tomoni bato oyo baavocat bauti konome bamati bango baniveau mais c'est clair faut comprendre que eza acharnement barécompense bato oyo barécompense bato basali barande service na bango selo babu na bango barécompense bango toloba nini otambola boye décision ya mezani toke kotika memo na ambassade des États-Unis totika memo na MONUSCO et puis na cabinet ya chef de l'État toyebisa ye ke non ye nazali garant ya bon fonctionnaire ya institution il faut s'impliquer pour la libération ya directeur de cabinet na ye matondo mingi mwa mboka mbote na yo lobi nini mpona marche bokosambokola lelo marche bokosambokola lelo tozoloba na innocent c'est un partenaire gênant président Vital c'est un innocent lelo bakangi ye or mokonzi mboka oprenait état de droit bolandaki jugement molandaki jugement wana elandi procès jugement wana elajisi te olamona nini baavocat wana lelo bauti konome bango mati bango niveau na cour constitutionnelle mais tocomprendre ya lifuti ya mosala malamu to ya mabe lifuti wana mais babino momoyeni ya lifuti ya mabe ya lifuti ya mabe mais le pays ne va pas marcher dans cette option on n'a pas peur attention kosala kabila azalaki boye asali attention mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi lelo reprenait état de droit po to respecte nini wana eza teke bato mo bacoltize baprocès banini mais tosengi pire simple liberté ya président na biso. Merci beaucoup mwana mboka mbote na yo yo koloba nini par rapport ya marche yo bokosala mokolo lelo biso tolisili totambola mpona bameka kopesa biso chance to balibere autorité morale na biso ya UNC grand-père jusqu'à présent vous croire dans l'innocence na ye oui toujours croire l'innocence parce que tolandi o aza oyo ayebi droit ayebi mibeko olandaki procès du début à la fin oyebi ke monsieur Kamere o azali leader na biso sengeli bakite depuis déjà makambo wana ebandaki tozalaki biso tu concentré ya kolanda eloko wana oyo ayebi mibeko akolobaki non beka azalaki innocent yango wana toke biso nyonso lelo oyo tozali batuna ye todeside lelo tokende kotika memo na ambassade des États-Unis mpe na MONUSCO po ete bayeba kozala biso déjà solution toza na mposa tomona liberté ya mwana mboka na biso mwana mboka beka azali le pacificateur bebe kongo nyonso ayebi ye. Merci beaucoup ndeko koloba nyoko bakisani merci ngana obakisaka ke honore teni opona kolakisa ke veka aza un homme d'état oyo arespecta bongo baloi ya pays net comme tout un peuple bato ebele baboyaki bakohumilie or c'est pas une humiliation ezalaki nde kaka ke po alakisa promese ke aza bongo innocent moto ayebi eloko te tozokroire toujours na innocence mais tosenga liberté na ye. Merci beaucoup. Merci. Moi, il est prêt la police nous, on fait passer un message par ceci. Nous sommes des pacificateurs comme l'est notre président. Jusqu'au bout. Oui, voilà, exactement. Monsieur le journaliste, on a vu comment est-ce que le ministère public était en difficulté de prouver pièce sur pièce la responsabilité ou la culpabilité de notre président. Donc, à la qui ça t'est. Mais tout le monde, le ministère public, l'avocat, on a le bazar nommé comme la cour constitutionnelle. Et ça, on a la qui ça y est, justement, de Konangaï, Mopandisa Moete, Batowana, Basangana, Kiliboke Moko, Koba, salir président Nabiso, Basili, ça y est, parce qu'ils savent bien que Yende a un potentiel candidat en 2023 au peuple nyonso azoche la motema awa na eloko ozoyo kande batu nyonso bazoyemba toza na posa libération na omoni lamba otolati o bako libérer président na biso balinga te tango na 2023 ekokoma akozala quitter et puis biso kaka na elamba tolati on yango tokosala la campagne électorale tozo espérer qu'un appel bako quitter puisque l'élément ezala quitté juste oyo azaki na affaire wana na première instance akendaki na makambo obembango mbango po ete suka nango condamnation moko boye précoce ezala donc ba même makambo mbango bongo yango wana nde basukisaki yango la condamnation et puis après toke na appel a yoko monana ndeko na biso Kamere ndeko na biso Jamal makambo na bango nyonso yoko mona ekozala clair soki baza na posa ya bazwa exemplaire soki baza na posa bakokisa 100 jours na bango lokola bango bazosouhaiter 100 jours wana et qu'est-ce que je dis soki baza na posa ya état de droit ba utiliser
bato nyonso oyo basala mabe na mboka toyebi bakombo na bango non Vital Kamerhe po aza pacificateur mwana mboka yo lobi nini Kabila ayiba mbongo ya mboka bakangaki ayiba mbongo ya bakangaki chef yango de la culpabilité par la question l'autorité de chef de l'État pour libérer l'honorable Vital Kamerhe qui est notre autorité morale. Merci. Mais bozo mona te que no ba avocat oyo basala ki sala wana bazelo bazana nonga comme na proportionnel oui parce que on dit matin na musalo basala ki non de limiter parce que to la ni procès de moni des alliés des mois des mesures total batu mingi ko ba seigneur faut bakanga bango sur les chaînes Albert Yuma ba 200 millions mais jusqu'à présent ba ko sibiso azali non restant surveillé non parce que bato azali bon to seigneur ceux qui réellement état des droits na mboka oyo to mona état des droits na bato nyonso to yebi ba yibi yango to seigneur omoni kaka elamba oyo otolati oyo yango nde mpe ekoconstitue elamba ya campagne na 2023 basali ye boye parce que bayebi ke ye nde aza potentiel candidat na 2023 oyo ekoki okamwisa bato te na ntango directeur de cabinet na chef de l'état alataki teni oyo yango biso tolati tolingi tolakisa sikoyo malamu oyo biso toza nango eza makambo ya koloba mingi te me nakopesa nde message moko na swahili mpo bandeko nanga mpe baswahili bayoka wanduku wapenzi hii ni mambo ya inchi haina mambo ya muntu moja pana haina mambo ya Vital Kamerhe ni Bukomvi beko na kumbanisha Fachi Beton baache hii mariage baache Vital Kamerhe haina sema shetu kwa watu wa Vital Kamerhe hapana shetu kwa tomoni bino na bateni ya prison o biso tomoni bateni ya prison bobina balabala toyebi te nini esali ke bobima na balabala na bateni ya prison biso oyo tobimi lelo na balabala toyei kosenga libération sans condition ya président national na biso parce que wana oye aza na makala na injustement nde avandeli na makala wana bino moko na biso tolandi procès so tolobi ke bolakisa so place oyo bokomona bapreuve eza te na droit pénal balobi so ngo condamné mutu il faut mutu omema bapreuve mais bino bokoki omema bapreuve te mais bozolinga kokondamné mutu na biso aza kobai na bino te na état de droit bosalaki appel comment bokosenga lelo libération na tosali appel oyo tosali eza nango eloko moko ya nini parce que ndenge avandeli na prison na appel na jugement na ye sek wana tolingi yango te yango tosengi na bainstance ya international baya kokota likambo parce que tomoni juge na biso awa bakomi tantôt plutôt ekomi politique lelo ti appareil judiciaire na biso tondima te eza indépendant mpo bamisusu oyo basali makambo ebele na mboka oyo bavandi awa baza na liberté oyo minene oyo biso innocent avandela biso na prison eza te yango biso bagene na ye tozwi courage ya kobima ya kosengela ye libération sans condition ya président national na biso bajuge oyo basali mosala mabe lelo baza nome bamwati na cour constitutionnel comment bato bakosala mosala mabe mpe bazala promis na papa bayebisi biso ke o baza nome banome te biso tolobi ke jugement wana tolingi yango te wana eza jugement ya harcèlement eza jugement ya mabe
yo mona jugement nini boyo ko condamner mutu pire sec ou mutu bolakisi ba preuve te asengi mino ba preuve boyo ko lakisa biso jugement te yango to lobi ke to boy yango siko aboko tambola destination za wapi destination na biso eza toke kotika memo na biso na ambassade toke tika na ambassade ya États-Unis memo na biso toke tika na ambassade ya Union européenne toke tika na ambassade ya Union africaine pe poto senga ete ba libérer mokonzi na biso sans problème sans condition tolingi ete procès wana toyebi ke eza procès politique biso toboyi yango tolingi ete président na biso abima aya na nani aya kosalela ba peuple na yo aprometaki biso ke kosalela biso malamu yango tosengi bongo. Merci beaucoup. À sa partie de Tikaki, c'est bon. Alerté. Alerté. Déjà que vous avez déposé. Déposer les bangouans.